Bonjour, bonjour, madame de Kobalanion, c'est la voix Steve officielle. J'espère que vous allez bien. Bandeko, ce qui est à Liboso, il y a que visiter chaîne Nabiso, soyez les bienvenus. Que vous santé, que s'abonner, que cliquer sur cloche à notification pour permettre à vous aux wakabéléments Nabiso sortant ou les quota. Ce qui peut déjà on visite la chaîne Nabiso. Merci beaucoup pour la bolingo na volonté na yo ozola kisa ya koya kotala belema na biso. Bandeko lelo toye na recette na biso ya ponda madesu. Na asir bandeko nyonso boyebi ponda madesu. Oyo eza recette ya bayombe. Bayombe na yebi ke batu nyonso bakoma na bango kolia nyonso mais bayombe penja plan préféré ya bayombe eza ponda madesu. Ponda madesu ekotaka nango vraiment ba ingrédients belete. Bokomona ndenge tozo kende na kosala yango toza na biso na biloko vraiment belete toza na 500 g na biso ya madesu ndenge bokomona 500 g na biso ya madesu toza na 500 g na biso ya pondu 500 g ya pondu toza na mafuta ya mbila na biso toza na ndembi na biso toza na matungulu na biso toza na ai na biso toza na ndembi na biso toza na poireau na biso tokosalela cube moko ya pondu et puis tokosalela jimbo na biso oyo ya soso bandeko ezo dépendre na mutu na mutu okoko tia na yo tokoma omona bato mosusu balambi ponda madesu batie mbisa okauka mais ndenge nga na yebeli bayombe penza ya solo nde ba explikaka ke ponda madesu batiaka yango musuni te na kati batiaka yango mbisi te na kati mais soki yo préféré na yo omoni ke olingi otia na yo mbisa okauka na kati okoki na yo toujours kotia eza problème te bandeko mpona kobanda recette na biso awa bomoni naza na bassin na nga eza ya mai ya moto na kofongola madesu na nga na kotia na kati ya bassin wana mai ya moto vraiment natokisi yango na kofongola madesu na nga na kotia yango na kotika yango efanda temps pendant 20 minutes 20 minutes et ko permettre madesu na nga elemba bien et puis edaka madesu ezonga ya sika tango kotokisa yango okomona vraiment madesu na yo ekowumela mingi na moto te nazozwa pe mungwa na nga nazotia na kati ya madesu na nga ndenge natie na mai boye ekopermettre bambuma madesu na nga ekota mungwa bandeko tokutani lisusu ntango tokoya mpona totia madesu na biso na moto. Merci beaucoup bandeko. Oui bandeko nalinga juste nalakisa bino madesu totiaki na mai yango oyo efandi vraiment nalakisa bino omoni edaka vraiment kofandisa madesu na mai ya moto boye edaka kozongisa madesu sika après ntango mpe okotia yango na moto okomona ke ekowumela te tala couleur oyo ebimisi eza nango mabe te okoki na yo kosala ndenge yo olingaka kosalela soki mpe oza na temps na yo okoki mpe kotia yango na mai na butu efandi ti na ntongo après otokisi madesu na yo soki mpe oza nango na temps na yo mpenza okoki kotika yango ata 1 heure du temps na mai ya moto wana après oye na yo kosukola yango kotia yango na moto donc toke sikoyo kosukola madesu na biso tokende kotia yango na moto tokutani ntango tokolakisa ndenge totia yango na moto po etoka elemba. Merci bandeko na nga wana madesu na biso sikoyo totia yango na moto totie mai natie yango eloko te natiaki deja mungwa na nga mokie ntango nafandisaki yango na mai donc natie yango eloko te natiki yango na kofinika yango natiki yango ti ekolema awa sikoyo mpe natie pondu na ngai na moto nazotokisa yango etoka po elongwa sola mobesu na kofinika yango bandeko oyo kokabola kosepare pondu boye eza choix na yo moko po bato mosusu bazalaka atie na ye madesu soki ekomi ndeti elembi te mais so esali ndeti ekomi kolemba alazwi pondu na ye atie kuna etoki ensemble mais nga vraiment mingi na préféraka kotokisa yango séparément boye après nde na kosangisa yango bolimbisi moke bandeko soki video na nga vraiment ekobima ndenge ezalaka avant te nazwi problème na appareil na nga awa mpe tokangami na bandako awa donc choix eza te tokozela kaka ti makambo nyonso ezonga normal mpona appareil na nga babongisa yango
naza na choix te, il faut na continuer toujours mosala nanga. Merci beaucoup bandeko. Oui bandeko nanga, awa toye sikoyo na olakisa bino tolingi na tocha mafuta na biso na tanda mafuta elonga sola mbesu. Après na okilakisa bino madesu nanga na pondu nanga ndenge elembi mafuta na biso ya mbila yango oyo bandeko bo comprendre nga na expliquer bino déjà nazo un problème na appareil nanga, donc nazo tia moi bomona vraiment bien ezate. Donc on est obligé à continuer mosala jusqu'à makamnya se kozonga normal pona babongisela nga appareil nanga nazonga normal. Tozotia mafuta na biso ya mbila pona madesu ebongaka ekota penza mafuta na osalela kopali oyo mobimba te, na osalela oyo mobimba te parce que koleka vraiment mafuta ebele, mais tokotia mafuta po ponda madesu il faut mafuta ekota bien. Donc tozotia mafuta na biso awa totiki yango boye échauffé. Après wana nde tokoya kolakisa bino biloko mosusu. Awa siko bandeko nanga pondu na biso yango oyo esi etoki bien, eza susu na mai te ndenge bomona, eza susu na mai te foti. Donc tosala ka oyo tokoki osala, eza susu na mai te ebeli. Pe madesu na biso elembi très bien, mais eza na mwa mai moke, elembi très bien. Donc tuna mafuta na biso ezo chauffer po tokende ko continuer mosala na biso. Awa siko bandeko nanga ndenge toyebisaki bino toana pardon toza na ndembi na biso eza vraiment ebele te. Ndembi na biso tosalela ai na biso nasaleli 4 mbuma ya ai na tuti yango 4 mbuma ya ai oyo eza matungulu nanga na kati yango très bien. Nasaleli matungulu mibale ya minene et puis nazosalela poireau na ngai yango wana nakosalela jimbo ndenge na expliquaki, et puis na kibe nanga moko ya tomate. Donc bandeko tokutani en attendant tozela mafuta na biso ebela mpona tokende kotia biloko na biso baingrédient na biso na kati ya mafuta. Merci beaucoup bandeko nanga wana tolongi mafuta na biso vraiment ezwi moto, tobendi yango nano mwa pembeni boye mpona nini te. Tobanda nano na matungulu na biso, totie matungulu na biso, matungulu na biso nde na expliquaki mapona madesu ebonga penza mafuta. Donc wana tozwi ba poivron na biso, totie ndembi na biso, totie pe ai na biso, totie toko balula yango, tokotika yango kino elemba. Après wana bandeko totika biloko na biso elemba, après tokozonga tolakisa bino avant totia yango na kati ya ponda madesu. Merci bandeko. Bandeko nanga wana tozongi tomoni ba matungulu na biso elembi, tolingi tokende sikoyo kotia yango na kati ya ponda madesu na biso. Bandeko ndenge nalobaka toujours oza obligé ya kosala exactement ndeti nga nasali te. Okoki kotia eloko oyo preferaka kosalela, okoki mpe kolongola oyo olingaka te. Donc obakisi oyo olingaka olongoli oyo olingaka te. Ndeti mpona ba ingrédient boye ba matungulu soki yo sepelaka na yo konika bandeko nika, oza obligé te ya kokata kaka ndenge na kati. Nga na preferaka mpenza te, nalingaka nga te ndenge ekomisaka biloko sauce wana ya pate wana, na preferaka yango te. Donc nazopanza biloko nanga wana deja totiaki pondu na biso na kati ya madesu, tosangisaki yango deja. Sikoyo totie mafuta na biso na kati, nazozwa oyo ezali cube nanga ya pondu nalakisaki deja, nazosalela moko cube nanga ya pondu
na kopanza yango na kati yango boye pour permettre epanzana bien moko. Et puis nazozwa sikoyo jimbo nanga parce que oyo eza etape ya suka. Nazwi jimbo nanga oyo jimbo ya soso, nazwi lutu moko boye ya café na tie na kokanga yango bandeko na tiaka toujours bongo. Na préféraka ezanga keleka parce que soki ezangi okoki na okobakisa et puis ekozala problème te, mais soki eleki okolia biloko na ona difficulté. Donc yango na tiaka bongo après na komeka soki na moni ekoki te nde na bakisi. Donc bandeko nanga totiki tokokitisa sikoyo moto ya ponda madesu na biso po étape oyo ekomi soki osala attention te ponda madesu na yo ekozika. Donc na tie biloko nanga boye na kitisi sikoyo moto nanga etoka ensemble biloko wana esangana po ponda madesu nanga ebela bien. Bandeko tokutani na présentation bandeko. Merci beaucoup. Et bandeko nanga toye sikoyo mpona kotala nzungu na biso totikaki na moto toye mpona kotala nayebi te soki caméra vraiment ezobenda bien. Tomoni ezalaki na mai ekiti tolingi tobalola yango mais tokotika yango lisusu mpo mai mpenza il faut ekita bien. Mpona madesu il faut ekangama ezala mai te, il faut ekangama. Donc awa tobaloli mpo epermettre biloko na biso nyonso esangana, mais tomoni vraiment mai na biso ekomi nango presque na suka. Yango tobaloli yango boye mais tozokitisa lisusu moto etoka vraiment il faut ekangama. Donc bandeko nanga wana totiki pondu na biso et continuer kotoka mai wana esila nyonso tokokutana kaka na présentation. Merci beaucoup bandeko. Bandeko nanga wana tozongi mpona koprésente bino pondu na biso ya madesu. Tokolia yango lelo na loso na soso. Okolia yango na eloko oyo olingi kwanga tout comme fufu. Donc biso tokolia yango na loso na soso ya kotumba. Bandeko nanga eza vraiment recette moko facile. Bomonaki ne bandende tosalaki totiaki na biso vraiment biloko ebele te. Esengaka nango biloko ebele te, juste ndembi na yo, matungulu, ai, mafuta mbila, okoki kotia poivron wana ndenge na tiaki tout comme mpe okoki na okotia te. Eza option. Donc ekotaka nango mbisi ya kokauka te, mais soki osepeli kotia mbisi ya kokauka okoki na okotia. Donc recette na moto aza na ndenge na ye apréféraka kosala. Nga lukwa nayebi bayombe balambaka yango batiaka mbisi ya kokauka te, batiaka eloko na kati te, yango nga mpe nalamba yango toujours bongo. Merci beaucoup bandeko, bomeka vraiment bokozala desi te, bokoyoka vraiment eza kitoko na kolia. Merci na bandeko nyonso bokozwa occasion ya kolanda émission na biso oyo kobosana te kosabone, ko cliquer cloche à notification et permettre à oyo ozwaka abonnement na biso nyonso. Tokutana na mbala ya nsima. Bye.